Opération tolérance zéro et qu'on se portait bien à Wanakatia ville province ya Kinshasa kasi lingala facile de remarquer que bateau oyo ba modifier ka babituka pe ba o bazali ko sala misala ya ko tcha ba vitre bazui ba marché ebelé bolanda constat oyo to seli bino na cadre ya tolérance zéro moto moko te akoki kozala likolo ya mibeko na kati ba RDC oyo parce que chef de l'état Joseph Kabila Kabange a boyi penza na motema moko ete mituka oyo emimaka bato ezalaka lokolo ya ba marchandise tope ya banyama lingala facile azalaki na terrain lelo pour kotala ndenge bazali ko bongisa pe ko changer ba vitre donc message ba konzi eleki 5 sur 5 kasi boyo ka ndenge bato bazali ko raisonner Mboule zobeta mon client a poli moni ke bano sala bien te mona bolo bana ka se fait kitsa mboule zobeta mais siko nde de sepeli pendant ndenge moi initiative au gouvernement zui bata ba vite na mituka tout ça bien moni ke liboso no tam sa mituka te ba ka so te boli bisu car ils ont tambola na mais siko brusquement comme ça on to tcha ba vite bon siko tango be apesi César Muketo problème là que no ba vite na faisait de façon que no et fongo ma pe po to na elanga là tout comment mboula écouter sur problème la chaleur bani mani mo bébé anoko tate zo on prend to boy te ya mo procédure moi bien ba teli biso je suis en vite en ça là mutu comme complet 200 ou 150 $. C'est que à brusquement boy chauffeur ouais 200 $, 150 $, ça misala na azango faut que tika moi quelques mois sur quelques semaines à luka ça la misala ndeko ya Congo ndimela ngai ke tolérance zéro ezali lisekite lerango yango yo sala nyonso bouger économie na yo po osalisa misala ya motuka to pe ya mituka na yo sinon te okoya kozoba konzi mabe ya pamba et pourtant mboka na biso esengeli pe ebonga ndimela ngai ya sol